Bozali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo. Na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela omabota mabino. Merci encore une fois babonye na biso ya Océan du Congo pe la bino baso bozo libaku ya ko like émission ko partager pe ko tala yango du début jusqu'à la fin tika nzambe alola aleka vraiment na ko pambola tout et chacun na souci kaka vraiment ya ko servir nation na biso ata konzo to sala malamu te kasi lokola tozui mwa makasi muke esengeli kaka totelema po toloba pamba te mboka na biso ezali penza kotambola malamu te na banzi bino banso penza boyebi lisitwale ya République démocratique du Congo uta libango nango na esiko tozali kokoma na yango lelo kasi ya kamwa pe pasi ete biso bakongomani tokokoka penza te kozwa solution na mayemanso mazali kosalama na ye koloba biso po ete tobima bongo na kati ya pasi oyo ezali kokomela penza bakongomani bipai biso bazali bandeko na ngai nini oyo te kongomani ayebi nini oyo te mayema azali kosalama na République démocratique du Congo oyo pe na mikili misusu ya bayindo to ya mindele bayebi te na banzi bato yiso bayebi yango kasi bandeko balandi na kotala penza maye oyo mauti kolekana na ekolo France Macron abengaki bongo soki tokei abengisaki 54 pays oyo tokoki kolobaki ya biso banso bayindo ete baya kokutana na sommet na bango po ete bayebala kosolola kasi soki totali malamu ete bato bazongisaki na mongoloto ya bobengami ba bango wana bali bobele zomi na mwambe to pe zomi na libwa soki na bungi penza te oyo tolobaka na lokota ya français 19 présidents si je ne me trompe pas donc zomi na libwa ba oyo bayaki kasi bakomaki ata na katikati te ya ba oyo abengisaki pamba te bayindo misusu bamoni ete bakoki pena koya te to bayiba Afrika misusu bamoni ete lolenge oyo ekolo wa France ezali bongo kokumba bayibi kolo misusu ezali kozongisa lisusu bayindo to pe ba Afrika na kati ya boumbu penza ya koleka ata ko boumbu oyo bazalaki na yango moni ete bato mususu batali ete bakoki koya te pe bayiba Afrika mususu baboyi mpo na nini baboyi pamba te balobi ete bokonzi to pe moto bacheli bango ezalaki te na posa na bango ete bandima ete moto oyo akitana na bango ezala bongo président ya République démocratique du Congo bango balingaki te pamba te bamoni ete président ya République démocratique du Congo akokoka te pe moyei lolenge oyo ayelaki le bonga moye ezali lolenge oyo elongobani te pamba te bato inso bayebi ete ye amozwaki te eyali bobele na lolenge ya bato balingi ekolo wa biso te tambola lolenge ya malamo bango balingi ete tango iso bamichama mibokambi bwa bango la kati ya ye ekolo wa biso nde bato basalaki makambo oyo po ya ezo esika kasi balobi bisika loso oyo aleki atie mongoloto moye ata komaka malamu na sima na ye mozali kosalama te ye akokele bobele kotia mongoloto akotanga makambo te pe akokokisa makambo te na mongoloto yazali kotia tala tina ya likambo bango balobaki bakoki te kozwa moto ya lolenge wana ya bolema batia ye azala bongo mokambi ya yiba Afrika bato bali bongo na mayele yango wana na banze te bomonaki balaki bongo na Ethiopie bomonaki ete bisiko bango bazalaki bato bayaki te bakambi ya bibi kolo bi Afrika basepelaki ete kokele kotala na bango etonga to pe batima ndenge bolobaka lokota ya français oyo homologue bwa bango to pe bokambi mosusu ya bikili ya Afrika Sassou Nguesso atongaki kasi baboyaki bongo kokele koyoka ye pamba te bamonaki ete eloko akoki koloba na bango ezali te pamba te wuta bokoti boyela bokonzi eyalaki na lolenge ya malamu te pe ekolo na ye eyali kokambama na lolenge ya malamu te na banzi ete tokozonga nsima mpona kotalisa bakongomani ete bomoni wuta ye ayaki azali bobela kati ya propagande nani asaeli makambo oyo te ya kokitela na bokonzi bwa ye seke tikilo lelo mwana mboka Chilombo azali
bozali bobele kotambola na kati ya propagande pamba te ali bobele kolaka bisika sa koleka na kosala boye na kosala boye kasi makoki ya ye komipika to pe kofika lokola tata bokonzi wa ekolo to pe asala makambo nzengeleke na maloba azali koloba bande kolanga ta kolika moko te na banze bomonaki abanaki na ko déboulonner na ye na biki rouge na ye ko dissoudre na ye ko sala boye boyoki makambo mayeba lokota eli français ya makasi kasi ko ezali bobele ko kena libongo tolo bande ko balandi lelo to ko baki l'état de droit na banze misolo oyo ba ko réclamer lelo oyo bungelaki bango oyo Vital Kamerhe akota la boloko kasi bino moko boyoki misolo miango besika muso mibungani e alete procès Vital Kamerhe tikino le temps ba condamné balobaki ete face la ba misala oyo longo bani ya makasi kasi tondimite soli totale ete mona mboka Vital Kamerhe akosala makambo oyo longo bani ya makasi misala makasi akosala te pamba te bomoni ete bapekisaki akoyikso kokele kosenga maboko te epai ya bazuzi kasi abimaki kokele kosenga maboko na bavoka baye kasi kosambala bango ya babale toyoki ata koleka moko te be ba vérité ko bimana lokuko na se kasi na moto ya likampa ya bona pole likamoko ya malonga emonani te kasi ya kamwa lelo oyo tomoni ete moto ali la boloko akomi lisusu kosenga na bato bazali la libanda ya mboka basala makambo yango ya kamwa na lobina ko kolekisa makambo la bongo te moto ali la boloko ali la kati ya pasi moto wana zali na kati ya koluka lolenge nini ye paswa bonsomi bwa ye po ete abima libala zo pe mopepelo kwa balinga nyonso moto bakateli endelo akosala misala makasi na mibutuku mibale akosala bapimeli kasi moto wana atomboli lisu mongongo la ye pona kobelela koloba ye te bakambi bia ekolo Kongo me ya kamwa ezali kokamwisanga ete kino lelo na likambo litali Kongo bali bobele kozongisa Kabila na kati bandeko na ngai esengeli tosola pe ya malamu ya solo nzoto na ngai ali malamu te mwa fefele ntango na koloba boye mesengeli kasi totelemaka po ete toloba pamba te tango pe tokopesa bobele nzoto yango na bolembu na yango na lolenge pe koyela biso pe na lolenge ya nzoto kasi kula pe mboka yokozika tolobi totelema ta litengo na litengo po ete tomeka nanu kosombiti na makanisi ma biso esika moko tomeka nanu kotala biso bakongomani nini esengeli tosala mpo na ye ekolo wa biso nini penze esengeli ete tosala pamba te ekolo bya biso bibebi bikufi bisika biso na baprovince babiso ata ko eloko ya kitoko ya lete na mabele miyoki nkanda ndenge to ali boye bandeko banyokwa bayoka pasi kasi oya biso toyebi te tobenga yango na nkombo nini pamba te bayi molongo mobimba bakoseke ekomi lokola bato bakosalisa no ya maboke pona kosalisa Kongo kotala ete bayi Kongo mani bali bato lolenge nini to ali bobele na lolendo ya biso tolingi tolia malamu bisika bato bali tolingi tolata malamu bisika bato bali tolingi topusa mituka ya malamu tolingi tozala na basi ya malamu kasi na mituna biso yali bobele ngongoloko oyo soki babalusi ekolela ndenge bilo moko na lokota ya français bolobaka batono vide o na kati na yango eloko yali te wana nde babenge ekombo Kongomani boni bandeko na ngai ebele ya bato ya mayele oyo toali na bango ebele ya bato ya lolenge na lolenge bakomi kotia Kongomani balobi Kongomani bemiwe balobi Kongomani ye ali bobele mbongo masanga mwasi ata ko bino moko lolenge li bakoki kokokisa moto na biloko bya mabe oyo bato bakoboya ya solo mwasi ali esengo kasi mwasi nini obako kokokisa ona yo Kongomani bamoni yo cela veut dire ali moto na malonga te bandeko na ngai tolongola nano basimbisi ya mabe to pe bakombo ya mabe o bali kolatisa biso to ali na bato ya mayele bwe soki la tali na mikolo mileki kalakala to pe mibu na kotala ete la mboka loko Afrique du Sud bato basimbaki makambo matali banzoto ya biso o to bengi ba metela lokota ya li français ya li bongo bakongomani bato babandaki kotala nzoto ya bato kosalisa ba examen kokota kotala ya li bongo bakongomani bato ya mayele bato bako utala bisika misusu bako ya kotanga la Congo na ba université babiso po ete bayeba ko bongo la lolenge ya ba mayele na bango po ete bakoma bato minene elelo oyo Kongo yango ezongi sima na lolenge oyo ndeko moko abengaki ngalobi mama Océan Congo esi ebebaki kala uta tango ya Mobutu me bino bozali kaka ko impute français ya ngo ya ezalaki bongo kaka Chilombo
pona nini mwana mboka vraiment matondo mingi na motuna na yo wana yango na yebisa ko ke na lobi ndeko la ko yandola yo wali moko ya moto pe opesa kinga lokola mwatonga po ete na yeba leso ko telema po ete na ya liboso ba etando ya biso po ete to mekat moi o simba koyeba penza ntina ya likambo etali République démocratique du Congo matondo lisusu ndeko na ngai na motuna na yo wana mwana mboka ya solo Mobutu abebisaki mboka ya solo lelo Mobutu alukaki kopesa ba Rwandais identité na bolingo boye kasi kaka na nzela ya Mobutu wana botolaki identité wana pa ba mwana Rwanda. Mobutu wana akutaki 44 multipartisme. Mobutu wana ayaki kokomisa yango nyonso na palati moko o babengi parti état. Mobutu wana ya solo azalaki na makambo nyonso malamu te. Pamba te akukaki te. Akotaki na nzela ya bato mabe kosala coup d'état kosala makambo elongo bane te kasi ndeko na ngai na banzi ete lelo soki Mobutu akoti na mabele na lolenge wana ezali po Mobutu bandaki kotombola mongongo na ye. Mobutu ali na mabe iyo kasi bolamu ba Mobutu ekoki kokunda mabe na ye na mokolo mwa lelo. Soki Mobutu azalaki na bokonzi na ye na makambo esalemaki Sassou Nguesso na Lisuba mbepe biso tokei kozwa Mobutu bisika ali po to ya kozongisa ye. Tolingaki pe atokele kozwa Mobutu pe mwana mama ye mopali ngaka zonga na Tanzania ye pa su bokonzi pa zongeli bokamba limwa biso. Kasi lokola bamobomaki ye pakei tokoki soko beta lisolo ya Mobutu te ndeko na nga. Tango tokozongisa lisolo ya mowoye cela veut dire tokotala biso moko tokokima. Parce que Mobutu asi akufi ata ko Bible elobi laisser les morts enterrer leurs morts. Mobutu ali mokufi akozonga ka lisusu ata ko mokolo moko te atikali kana lisu to ne ya makambo mabe o boko tuka elelo. Iyo biso tonzimi. Mais kasi boni boko tanga ka kombola ebilo boko koka kolongola Kabila te. Oya satemi bino na bilamba Kabila azali su mokonzi te. Mais lelo oyo Vital Kamerhe abeleli alobi esengeli Kabila, Martin Fayulu Madidi, Félix Tshilombo, Moïse Katumbi batangi bemba te. Balongwa nanu na makambo babango masese to pe boyinani babango moko baya kosangana po ete baluka kotia kimia na est. Pourquoi baza kositaka Kabila tikino lelo? Ndeko langai est-ce que likambo wana bato oyo boko linga Félix? Pourquoi lelo bali kozongela kaka Kabila? Bilo bokela Mobutu wapi? Ye Mobutu ade ya mokufi. Mobutu akozonga te, pasi ya Mobutu ya te bofyakola efimbu bosala tout. Mobutu asakoma na mpombolu. Mais lelo oyo to koloba nde likambo oyo ke pourquoi à tout moment tango ba koloba ke bato ba solola. Olie baloba ke ba solola, bache Bemba Gombo, bache Moïse Katumbi, bache kombo nani nani Félix baye kotia na président Eli Martin Fayulu Madidi ba solola. Mais pourquoi bozali kotiaka Kabila pe aya kosola qui est Kabila? Cela veut dire que na kati ya makambo wana bino moko boyebi bo solo nini oyo salama entre Vital Kamerhe, Kabila pe Félix yangola bobela ka Kabila tilelo parce que Kabila sakenda. Kabila ali sous présenté Kabila ko gouverner te bo kombo na ye yaka kosala nini Kabila ko solola au tout à tour ya makambo etali Congo latina nini nani nde Kabila bandeko na ngai botala kabisika oyo bakongo mani toyena mayele te botala kabisika oyo bakongo mani bali ko bunga tina ya makambo oyo pe etumba ya biso yango moni ete elonge ali kozwa mabiso te ndeko na ngai soko kweya kito bunga kesengeli omiye banano esika nini oyo misaela ki mabe pe na sima na yango oyo bakomitambola kasi soki yo okomiye bate siko osaela ki mabe ndeko na ngai okoluka bisika mususu kobenga bato tundoki ndenge makamba Kongo ekosala malelo boyo toko bunga ntina ya likambo la biso toali kobosana maye oyo biso toali nango bosenga toali kokende kokimaka na makambo misusu kasi makambo kobunga ndenge nini tina ya likambo ya République démocratique du Congo yali ete maponami na biso tosalaki esengeli Félix azala te na moto ya mboka pamba te Félix azalaki nommé Félix baponaki ete kabu ya l'homme puissant moi mopepe salaka pe moi malamu ezali likambo oyo te bazwaki
mwana ya mboka Martin Fayulu Madidi yende oyo batombola ki na kiti na ya bokonzi kasi Félix awelisi lokola Judas kokende koluka kotonga na lolengo longo banite tala lelo Kabila satameli Kagame asatameli me bande konanga na tango biso toko chola mama na likambo ndetala pasi ya bakongomani na tango biso toko luka neti kotalaka basili na moto ya moto oyo ali na sili ya malonga te to bungi bisiko sili ya lipo to katango kolokolo biso to komi kokele kotalaka ba maki na mitu ya batu mususu tala mbeba ya République démocratique du Congo bande konangai mama ya likambo ya Congo ya li Félix nde mobomi ya République démocratique du Congo bande konangai Félix alonga ki mapona mite yango na boko mona kombo ya Kabila ko limwa te pamba te bango bali na ba contrat na bango ba signati mais siko pasi la biso ezali nini pasi la biso ya liete Félix akomi toto na monoko ande ko ngai to landala no likambo oyo bilo boko chola mais ali likambo ya makasi to landala no lolenge oyo basaleli yango e bongo la sima biso soto yoka peto ya kozonga bongo to sola na makambo yako. Je suis pas là pour répondre au président Kagame. Je ne me prête pas à ce genre d'exercice. Nous sommes le pays qui a le plus grand nombre de voisins au monde. Donc, si nous voulons être stables et nous voulons vivre tranquille, il faut faire la paix, la vraie, avec ses voisins. Nous sommes voisins à vie avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et bien d'autres. Nous en avons 9. Nous sommes le pays qui a le plus grand nombre de voisins au monde. Donc, si nous voulons être stables et nous voulons vivre tranquille, il faut faire la paix, la vraie, avec ses voisins. Mboka lokola Congo, géopolitique mondiale, d'abord africaine, d'abord congolaise, sima africaine, mondiale, ceux qui ont maîtrisé en côté. Impossible au gérer Mboka ndenge wana. Donc, c'est-à-dire au sein des émissions de démonstration que vous êtes incompétents. Niveau amateurisme, non. Le moins qu'on puisse dire donc, c'est que aux marionnettes, aux marionnettes, bah fandisa yo wana ko fandisa, un petit proxy de merde, oko liabe dollars, ah ouais, oyo ki 100 milliards, 200 milliards, ezako ya, au saleli ba Macron ba salamale kamila. Voilà, ça c'est toi. Ndeko. Au sali interview au lobby RDC et Zali le pays Oyo et Ali n'a le plus de voisins au monde avec ses 9 voisins. Au moment à niveau de ignorance, on a écouté tout na côté le quoi on a l'habité à Razobate. Mais enfin, Ndeko. Mais de quoi parles-tu? Bon, Allemagne a la frontière combien? Ana on est ana on est bozwa siko ba yaya na Allemagne ozu Brésil ana ngo 10 ozu Russie ana ngo 14 ozu Chine ana ngo 15 mais yo lobby le pays qui a le plus de voisins au monde mais oza na liboma na kata mutu na yo donc outre le fait que bazana ba voisins ko le kabiso bazape na ba problème na bango. Il y a un conflit frontalier. Oui. Mais il y a bisangai. Bamboka nyonso na tangeli wana. Est-ce que ba conflit frontalier na bango? Et ko pekisa bango. Ba s'épanouir. Est-ce qu'il y a des freins na développement? Est-ce que ça ko amputer bango souveraineté de konangai? Okoyoka ke amputer ata mwandambo ya ba souveraineté na bango. Po na nini kaka yo? Mais parce qu'on a marionnette. Bande kolangai na banzi bolandi vidéo totiki yango bandi na mondele acholi biso alobi réponse ya Félix vis-à-vis ya Kagame. Félix akoyano alobi nini alobi azali na problème était na homologue na Kagame ye pa koyo kozala pe na likambo te na Rwanda mboka ya ye donc moto ayebi atate bikolo misusu
oyo ezali pe na ba mwa bikolo bizingami biali bibele ya mibimisi kaka mboka na endeleki monene mais moto oyo a répondre Félix ezali moto oyo pa lingaka Félix ezali moto oyo asepelaka na ye mais aye komona ete na ngonga oyo alobi bozoba ya boye ekoki kozala te likolo ya moto ya République démocratique du Congo bandeko balandi pasi na biso ezali nini tolingi tobosana ke toali kobela tolingi toloba ete toali malamu pasi na biso yali nini tokowangana tokozika kasi tokondima te bandeko mbeba ya République démocratique du Congo yali bobele mokolo oyo bachaki Félix epe biso bakongomani tosalaki eloko te pamba te esengelaki tolobaka eza choix na biso te tobima na balabala na éviter na biso yango wana ndenge bino bato lokota ya France bolobaka mabe na biso ezali ke tokotiola makambo nyonso élection 2023 Vital Kamerhe alobi bosolo Vital Kamerhe alobi bosolo te parce que makambo ndenge ezokende boye suka na yango dialogue ekosalama na République démocratique du Congo eloko toboyaki uta kalakala siko nayebaka te batiaka Moïse Katumbi na makambo mboka ya Congo polani eza parce que bakongolais bopesi nzela na ba député bapaya bakotela bino bandeko langa bisika mosusu ezaka bisiko kokotisa moto mopaya te moto mopaya lile esika na yaza kosuka mais biso na Congo métissage banda la présidence de la République tina se tosali be métissage donc bokonzi ya Congo et ali bobele ndambo vrai congolais ali te Félix ali ndambo na loi ya Congo na mobeko likonzi ya mboka elobi moto oyo aza 50-50 akoza président de la République te ba bien sengeli bobele congolais. Est-ce que Félix est le vrai congolais? Félix aza congolais te? Félix n'est pas congolais. Mais bache est président. Bozo mona te ke baza konomaka. Baza kaka konomaka. Alors bakotika la kopese sengo na o congolais te tango yo bonde te ndeko nanga. Lelo yo jour pour jour na bandi 30 jours na bango bientôt pe kokoka. Rien ne va. Na est bilelo. Toka kula o tomber la tongo, tomber la midi et comme le quoi baventir. Mais si ko eloko ni toko ko sala biso ba congolais. Eloko ni biso toko ki ko sala. Bande ko langa to trouver piste à solution. Piste à solution la biso to so to zwa uta kala to lobi ezali révolution congolaise. Na ebite biso ba congolais to banga akokufa. Na ebite biso ba congolais to banga akobunda. Na ebite biso ba congolais to banga akozoka. Na ebite biso ba congolais elo ni to kosela ke évangile makambo. Nzambe Paulo ba tout est accompli mopanga. Makila na mayebi maki. Phénomène ya récite, il faut biloko la mi balé mona. Bazokisa yo makila ebima mayebima ndo yebi kengala za moto. Mais c'est quoi ya biso tokima yango? Tokima kayango. Tolinga ka soki mtelekani grand prêtre oyonde l'état moyini l'état assassin ali koboma République démocratique du Congo. Tala ndenge bango na bango ba ko liama. Tala ndenge bango na bango ba ko potono. Tala bango moko bato IDPS ndenge ba bimisa ki mpumbulu. Bolumbu bo bango bibimi. Ba kokokate ba kei ko lia mpunga. Po ete ba pesa manga mobeso comme elengi. Po la bobolé la bango moko. Oya tindaki bango nani. Bato bako nyoko, bato boane loko te, monsala te, bitumba bobunda, lifuti moyango moali te, petiki no lelo, boko ko babobe na kati ya bozoba. Bakomi ko bunda la bango na bango, bakomi ko beteleki bango na bango, bakomi ko babelole. Mais c'est quoi bande kolanga?
ole bonganga kala simandako bobima boloba bosolo ke tolingi ete pamba te tokanisaki me tomoni maye oyo asali ata nzela moko te oyo ezali kokekisama na mokolo eloko to pe moto abandaki eloko na ye. O ba mongo ata baloba ontolengo yo imi toliso. Mais epa na ye réalité ileka. Ye ata ba koloba. Mutulo sa monika ke Félix ali bolole. Moto tout bosamboli ezalaka lango mais oyo ya biso na Félix en tout cas kombo lango to pesa ko mosusu. Po ata moto balobi pe lambe tona pe malusu okoluka to bamba mais oyo ya Félix esika ya kobamba ya lete. Po na nini nalobaki la kati ya Félix nkangi wana kombo lango Denise. O Félix akopapa barate, o Félix akobika te, bachela ye bouton avanda wana ere tout akofina Félix réalité. Félix akomi ko banga kokele kokuta tala betidia na yeboko. Betidia ba kaneli e ba beta ye ba sambwisa ye alobi moyena ko bati. Bosiko yo za président wapi? Oza siko président ya mboka ya bapaya tozaka président ya ba congolais. Tala liwa ya Congo soki tokotika ka Félix na moto ya République démocratique du Congo bande konanga. Libango to alaki biso nyos lituka moko pona koloba liloba moko. Menasi matoye ko panzana baruchuru baruru bayeko koto bayeko bebisa mboka kasi lelo ndeko nanga nani mobomi ya mboka soki eza yo moko kongomani te mobomi ya mboka yali bobele congolais oyo ali kati na pasi kasi ya kozipa malusu po atalisa na monde ke to ali malamu te bandeko nanga esengeli na Félix alongwa na bopete na République démocratique du Congo. Félix akoyi kosalela biso te ata mandat ya babale. Mais po ete Félix asala yango te esengeli na biso to teleme to bunde tumba pona koboya soni pe kozangisa botosi pe limemia na bakongomani. Valeur réalité na mboka oyo. Félix asa bomi mboka na lolengo na baboma te. Lelo oyo boko yoka kuna ndenge ko ndongwa kimi alite beba banderole tondi mokili mobimba je soutiens bona lobi bozali ko soutenir banani bandeko généraux nini ya FARDC o akobunde tumba ko to lo bakape bosolo to lingi basoda babiso mais généraux nini ya FARDC akobunde tumba généraux nini bakendaki mokoloni na avion nini ememaki bango bakoto ki bakitaki na mboka ni tolobaka bosolo bato bakozwa lifuta te généraux nini oyo congolais ya FARDC oyo akobunda kuna na est kombo na nani troupe nini oyo emataki avion ekendeki troupe nini soki eza troupe rwandaise to ezokota au 25e légion militaire ya wapi eutaki wapi bazwaki formation wapi bakendeki wapi pona nini biso moko toza komikosa na po ani tolingi mboka na biso te bandeko nanga biso ndenge tozali a mboka loko a Congo eke kosenga mandoki na epa ya bongo. Donc na biso ba congolais ne to ali abwe toza na droit ya kozana na mandoki te. Donc biso na Congo ata mandoki moko biso to sala kate. Biso na Congo awa to somba kata mandoki te. Tokele ko senga e pa bongo. Bongo moko na mandoki a opia biso. Na Congo eza na satellite te. Congo ndenge toza awa ba matière boué mais satellite yate. C'est quoi yebisanga toko yeba ndenge nini? Toko capter ndenge nini mabe ko salama.
tokendaka kotala ndenge mpo baninga nde bakotala kala basatellite na tous les coins na tous les zones rouges satellite ekokende talami bango etourne ekapte biso bakongole toala yango te mais na Angola satellite yani na Rwanda satellite yani bao bakobundisa biso bana satellite donc bango bakokapte bisika biso toali biso okasi tobatami ndenge o bango moko balobi ke moto abatami aleki ola mayele biso toyokokanisa ete tobatami mais bango bakotala biso la satellite mais biso sikoyo ndenge toali ato ali nango te allez-y comprendre le pays vaste le quoi Congo toka la satellite te ah bandeko na ngai tape mboka ngo sikoyo tango Félix bandai koya est-ce qu'on se préparaki makambo Félix oyebaki yango te ke mboko eza la danger o bandai koya ka course au pouvoir to otanga ki penza malamu ke tango la zoya eloko liboso fola sala boy eloko mibale fola sala boy eloko misato fola sala boy est-ce que oyebaki otalaki yango to pe otalaki te congolais moto nyama siko tango yo okowela course tango yo okokoma pe na bokonzi est-ce que oyebaki biloko tute ke bato babundisaka biso ezaka Kagame ke bokonzi olazokende mais soki po olingi te pomola ndeko na ngai ozoyaka la basiloga boza bandoki bainsulte bankomba ntaba banyangala kata donc yo ozaka la bainsulte na monoko na yo variation ya bainsulte banyangala kata bakomba ntaba bandoki baidio oza kobosana ke bainsulte wana nyonso nde eza yo moko moto oza nyangala kata yo moko moto oza idio yo moko moto oza nkomba ntaba yo moko moto ozali ndoki pamba te biloko wana tu eyali nde na kati na yo moko moto mpo misala nyonso ozosala Congo eyali misala oyo ya banyangala kata oyo moko ozali ya bandoki oyo moko ozali ya komba ntaba oyo moko ozali ya idio oyo moko ozali parce que ozo raisonner eloko moko te yango nasengi na bakongolais olie ke tokendaka tout moment kotalaka makambo oyo bazosalela biso eyaka kopesa bino bapasi eyaka konyoko mino c'est le moment ya biso nyonso totelema po tosilisa likambo oyo na toute étendue ya République démocratique du Congo tozali kobela pamba te allez-y comprendre mai ezate la Congo mais mai oyo kitoko bibale oyo kitoko oyo etikeleza Congo mais biso moko toza la mai te lotiliki ezali te à tout moment ezaka kaka pilili mais toza ko accepter toza na biso komona biloko wana bien Fachibe oh mon frère tika kokosa tala pasi oyo etelemi likolo ya matambe na yo namoni bato yango Fachibe to bena oki mawa sapatu forme eza te bazolata sapatu latika balata hein yango nazali kobeta mbela bakongolais désordre ezali malamu po echa ordre soki totiki ka buzoba oyo continue tokei nango tina 2023 tozo pousser ka ba cri de joie pour ça ozaka so tozuli kamo boto sepe nango vitela rien du de spécial azongeli kaka makambo oyo efalaki aloba na ye po aza na kimia na ye alobi je demande na bato ba eza na sens mon côté personne va négocier dans likambo ya Congo to vanda même table là ba Kabila encore eloko na yebisaki bino tala tokoke litengo na litengo ti ba ko vanda la mesa moko mais biso ne faut empêcher likambo wana ki esala mate to ko empêcher ngo ndenge nini na kocha maele na biso misolo na biso makasi na biso to bimi po to bundele ko Congo moi ba makela mikeke boyoka kala sila sinala bloque to ça la local on ne peut pas empêcher et ça la mutu muso amoni ke koto les gens travaillent mais azo ça na ndenge na to ko empêcher parce que limite la biso ezali local oyo donc chez nous au Congo nous sommes comme ça tout le monde est malade
yango tozolinga toyaka mpola nini koannonsaka mpo tosilisa maladi oyo ekota na motu ya congolais. Les Congolais comprennent quel côté. Congo man a je m'en fous. Mais je m'en fous, on a malade mouté, oh ils ont beau maïa, je m'en fous. Na problème, oh il y a une solution. Il y a malade, il y a trouvé un normal, la cause de la cancer mais makamu. Non, c'est pas Dieu. Alors, poto zonga na likamu, oh malade, il s'engage to bunde tumba. Et tumba ya ba Congo mani partout où vous êtes, et s'engage to bunda. Alors, poto bunda malamu, et s'engage to zala ini. Na awande na kosukisa na ko benda pema ya ko benda po nazo kokate ke na vanda kana omona ke malako na koloba te na ko mona ke toza ko analyser te na ko mona ke toko kele ko chingola te makamuni na ekoleka bande konanga tomi simba na lokola moto moko po to libérer mboka la biso tomi simba na lokola moto moko po to chasser Félix na yote ko yebisa belo bande ko chopi ba obenga bakati kuna bakatani basolo likolo ya Félix a escroqué bango de Ethiopie a tikeli bango elubela ndenge na ko yebisa bilo ekotoka parce que batela moye bazongi réalité misusu bakombe ko kanga bango parce que mutu akala province comme ça bata makala emo bolumbula ebombama mais lelo saki na mukanda te ayebeki na ye tam so na kozonga na kozoto 300 to 400 nanga mais maintenant moto oyo azako kamba bango lokolo banyama akotisi bango so la kati ya libulu na yebiso ke Ethiopie ali opesi mbombo aboye ambassadeur Cho alors boyende Félix akotongela biso mboka ande kolanga te tomioka pasi la biso moko tomioka souci la biso moko to simba na liboko to bunde tumba po bobolole ya boye elongwa na miso la biso cette fois-ci to misala batu malamu na awande na yepe na kusukisa mbela ya mokolo mwa lelo en tout cas nzambe ya lola ayebala kopambola tout et chacun merci na belo so ba oboza ko benga merci na belo vraiment en tout cas to kotambola kana malembe ti kino nzambe pe akopesa makasi bakisi se coach moi moke mais nazana no convalescente mais to ko tikaka te kolobaka ta moke pona mayimatali République démocratique du Congo pambate to na souci moto nyonso atelema na eloko nyonso azali na ngo ya malonga pona kobunda parce que nzamba tuna ozana eloko ni na maboko donc eloko oyo ozanango ezali motuya po sauver mboka na. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant. On échange pas l'équipe qui gagne moi fait la peut côté la bisognoso. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci n'a pas PJ directeur recherche stratégique et pourquoi pas sans mon conduit para bemiso babiso. Merci à mon ami de tous les temps du nouveau sola que Dieu vous bénisse. Merci na yo MJN que Dieu vous bénisse là où tu es. En tout cas ingeta la bala mfuluzi tout bonde to bapona Congo et cause la malamu mingi soki yeso ayete to komona na bino kaka pona ko sola kaka pe pona ko analyser kala tine ko lo biso. Que Dieu vous bénisse. Bye.